Monsieur. Filme ça. Tiens mes téléphones. Filmez. Filme ça. Tiens mes téléphones. Filmez. Tika ba balongola ba plaque. Kadi chamu tukana balongola ba plaque. Kadi. Tika longola ba plaque. Longola plaque tokende. Je filme déjà. Longola ba plaque. Tika longola ba plaque. Je le filme bien. Il va pas prendre ça. À Ozoate. Prenez. En gros. Et là, on va payer 5 000 euros. On va payer pour vous. À BBC. Nous saluons notre héros national. Et là, on va payer qui ça dit le coin là. Depuis le village d'Ombébé, elle commandante le maréchal. Oh, on a ça, le roi Tadio. Elle n'a pas de la pluie. On va bien dire. On va bien dire plaque à ciment. Alors, on va plaque à ciment. C'est bon. Ok. Parce que nous avons déjà bien bilan. Nous avons Kadi. Abini. Kadi zonga sima. Kadi zonga. Ah, tu vas longola. Voilà la situation au Congo. Le roulage est dans son téléphone en train de faire sa vie pendant qu'il y a des bouchons, pendant que
la circulation est coincée. Non, lui le gars il est dans son téléphone très calmement en train de faire sa bonne vie. Il est sur Snapchat ou en train... Boyka yaka Boyka okokate yo anakanga abesi ote taba guita no bili ipon okojika yo bombae police police Robeta étudié bombae Nous saluons la fête nationale. Théopi Okokanaote. Lengo yote popola, tambo la mboka nyasi.
eza bamidi moto renseigné bayebaka ye te soki osala osala osango bayeba ye te akoza mpe journaliste akoza mpe na couverture mosusu soki moto azoseproclame eza agent renseignement otambola na étranger monaka bango wana bamidi akoka kaka kobotola bato kobotola monga bato kobotola batelefone ya bato amoi telefone aya bandi kopesanga code non message ya mabe na telefone wana moto renseignement saki eza bamidi alors topesi bacommandant soki réunion bacommandant 14e réunion réunion nyonso de façon ke bato wana tokaka bazala na police bazala na armée omoni bango bazala na document te kokaka po depuis asinye nanga bokaka bango eza miyibi bazotungisa population premier toza makambo bakulu na to makambo ya relèvement basalisa biso na kote wana to andigue criminalité toluka bakulu toluka bato bazwa leve osalaka renseignement wana bakota mpenza na kati mpenza po luka bato wana na operaka ndenge bazalaka wapi nde makambo etali mboka tokoka babomboni eza population paisible te aza kimoyibi ala tokotelema bango tokaka bango nde tosala liboso